Mission TV, le miroir du monde. Jeudi 3 novembre 2022, République démocratique du Congo Mobimba et Bandaki Kozela Koyoka, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a s'adresser à la nation. Moutounion sommet sur la télévision, Oyope courant igno kolarabango, mato yekendaki na ba radio. Mitema ya ba Congolais ya monde entier et Bandaki Kobeta lokola aiguille ya seconde ya montre check check check. Yaba misusu pe et bandaki kobeta nde kundu parce que bandaki kozela surprise ni président abombela kibango na 20h discours yaki kobanda binomoko boyoka. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du 3e conclave des chefs d'État membres de la communauté d'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, qui avait comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. À l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique.
discours oyo ekotisi trouble makasi na minoko ya ba congolais ebele ba critique ya ndenge na ndenge ba misusu balobi ke discours oyo ezali bidon contenu ya malonga te selon makambo babandaki kozela président loba ye alobi yango te kasi ayaki nde kolelalela na kombo ya ba M23 na Rwanda na place apesa ba congolais ba solution et surtout ndenge azalaki ko avouer échec ya diplomatie agissante na ye envers les 9 pays voisins ya RDC. Batu misusu balobi boye alakisi mokili mobima ndenge atekaki mboka po na genre ya ba accord oyo basignaki na Rwanda na Uganda. Donc soki tozali ko vivre ba M23 na Est fati beto ye mokonde cause jeunesse congolais kutu ba telemeli appel na ye ndenge abengi na ba jeune ba s'enrôler massivement na armée bazali kotuna ye ba question na salaire ya $70 nde bakokeli na front pour na kobundela mboka. En tout cas ezali mawa makasi ba misusu kutu bakei plus loin pour na koloba que makambo nyonso président lobaki na discours ezali nde makambo ebongaki aloba na conseil de sécurité et non na discours pour la nation. Eh nani amemi ngambo mbote na bino bandeko balandi ya ma mission télévision ngai Boro Luzolo kaka ndenge na service na bino pour na informer bino à chaque instant en éclair d'œil et puis le miroir du monde est toujours au cœur de l'actualité. Lelo avec mon équipe technique Tokitili Susu Nabaria ville province à Kinshasa pour na kozwa makanisi ya jeunesse na oetali bongo discours ya chef de l'État ndenge chef de l'État a lancé appel na tous les jeunes ba s'enrôler massivement dans l'armée congolaise yango tozwi tozo makanisi ya ba jeune est-ce que ba yambi message appel ya chef de l'État ke biso tout ba jeune to kende bon na armée pour que to kwesa monguna pour que to batela mboka mbote ndo na ngai mbote monsieur le journaliste kombo nani kombo nanga Branco Ndeko Branco olandaki message à chef de l'État à Salaki mokolo ya lobi jeudi a sengi na biso jeunesse to s'enrôler massivement na armée et tant que congolais et tant que jeune oyambi message à chef de l'État ndenge bon pour nanga message ya chef de l'État idée wana eza malamu pour nanga eza malamu parce que na minute oyo tozana na likambute ko opposition au pouvoir te na minute onde tozo défendre des nations parce que président ko le kamembo ko le kate biso ba congolais nde totika la ba congolais alors tango muto alo ba liloba moko pona ko défendre mboka photo za la simana ye à part mabe musu totala ngona nute eza lokola boza bana boza na kati na famille bozo potana bino na bino. Mais mutu moko boye awuti libanda ya bandi ko agresser moko ya bino na kati ya famille en tout cas bo longola non ba divergence no ya bino boza nango nanu ba mise en tente wana bo linga non bo sala nini bo tia maboko bo bengana nanu mutu aye ko agresser ndeko na bino soki to retira la biso na kopota na makambo na biso mususu to repota na teke biso bandeko. Mais muto uti na un infiltré koti na kati ya famille aye pona ko agresser bolinga botel sena no force faut bosanga non botel sena no force o abino comme ça banga mbala mususu amekate ndenge chef de l'État zolo ba mambo ya ba jeune to kende ko s'enrôler na armée eza mabete tolobi te biso nyonso poto ko makaka ba militaire te tolobi bongo te ça ba olo ba geno na salaire à $70 ndé akendo risquer vina soki ya kufi et tout bon lelo soki tozolula même bangola wana ba braza wana pays nyonso po vanda balekaki pe na babitumba lelo sozo bakete Angola social eza bien braza social eza bien oyebi eloko nini oyo basalaka oyebi combien de personnes bakufa na Angola bakufa na braza eza bien salaire lelo tolo ba salaire ba militaire ya mukie mais l'autre osenga nde na gouvernement na biso to boité ba soda ba bunda pona ekolo mais quand même ba za na ba prime ya malunga batala ba prime na bango batala ba salaire na bango to mona Kabila le père tango kotaki ataka salaire ya soda ya suka $100 yango tindaka ba soda ba sa nini ba kota na armée yango tindaka ba kota na armée ndenge monaka effectif akomaki nango à partir stratégie $100 oya tsaka wana
$100 ana ya so kango wapi musa kota na mbongo na pouvoir akota na mbongo te ayaki kokuta ne mbongo eza ba stratégie o ya salaki yango effectif ya armée salaki nini e mataki tango kokende na ye bato baye balembisi makambo ya armée bamisu basalaki nini basala lokwa babendi nzoto bazongi sima alors ça idée malam pour nous défendre mboka pour te défendre mutu te to défendre Kisekedi te to défendre mutu mote mais na minute on to défendre sukoyo mboka parce que ya ko le chaotique armée alors le chaotique ba soda na président o ya ko ya yenda ko sou ba soda wana abaksu sou implice o ezangi en tout cas pour na likambo ya armée pena mboka le RDC faut quand même tous en armement malunga message nous ko pesa na ba jeune ba osa elo côté mais baza ko hésiter ba otata bana message na pesa na ba jeune ba osa elo côté ba hésiter te armée ezaka kate ke soki na koti na armée na ki kokufa non même koti na armée te so nzamba lobaki te oroku lobby okufa kaka alors ba to sarolé massivement na armée to vimbisa pena quand même effectif pour babi union fait la force alors mboka lokwa RDC so senga photos en effectif à malunga alors ba kota na armée loko la président reconnaître ba yo mona valeur ya armée dans un sir toujours tout royo ba on négliger quand même ba militaire nabi que ba salaire na bango ba ko bongisa parce que même biso moko petit peuple so to moni pena que ba militaire ba olela trop hôtel melango parce que to moni sukoyo valeur ya armée na moment to moni valeur ya armée mais malgré eza ma pona ba salaire na bango mais to yebi loko la ba talisi bolingo ba talisi volonté et puis mboke comprendre militaire azanani naza sir koto ya makambo ya prime ya basoda salaire basoda en tout cas ba kosimba yango mais ba jeune ba ose le côté ba kota na armée to défendre mboka ata parti moko ya muki ya mboka na biso et qui n'est pas munguna te to yebi esprit oyo bazana yango même nini communauté internationale to yebi ba esprit mo ya organisation ya mboka oyo mais kosimba te biso ba oyo to bela mamba bulangana na mona ngote na yebi yango pété na vivre pe na mbongo utaka kuna te mais tant que congolais na bike ko kabwana te ko simba pété biso ne sto ali loba moko alors toi si ma chef de l'état to longola nanu nga mutabo te to sangana nanu pour défendre mboka ba président ba koleka mboka ko tikala mbote ndeko nanga mbote papa kombo nani kombo trésor kalengai ndeko trésor oyoka yi mokonza mboka ndale lisa imbela lobby toyokaki mais mokonza mboka sengi na ba jeune ndenga no toza ba jeune boy oui to kende ko sa enrôler massivement na kati armée pour que to kringela mboka parce que tant que yo jeune oyambi appel wala ndengeni likanisa chef de l'état za malamu to ba condition musu faut que gouvernement remplir pour que biso ba jeune to ke na armée bon na ndenga lobeli eza malamu bon na biso ba jeune o to zali awa ba oyo baza na misala te ba bazo sala makambo ya trace kaseri ko boto na bato ba biloko ko yiba ko sala ba kuluna ba baza na musala te ba ko kende consarolé ndengo soki bongo kutezaki seki ba kangande pena ba kuluna na so ba tindi ba roulette bango ba tennis oui normalement maintenant biso ba jeune o to za na misala toko bo po kende na armée eza volonté ya mutu ba misu ba odo ba salaire à $70 ndeni natika famille nanga natika ba occupation nanga pona ndo salaire ya $70 soki na kufi na fo OK eza bien ozo $70 hein que obanda ko yiba bakanga yo kota prison na banto basangi misala c'est mieux ozo akamongo wana fin du mois ozozo que obanda ko yiba ozana musala te po ba misu bazolo bakeo bazo yiba po misala ezate alors lokola nini occasion oyo mona hein lokola bano le lami misala ezate parce que chef de l'état pesi misala ronini biso ba jeune to kino sa wole massivement na armée donc chef de l'état pesi musala apesi musala ba oyo bazana musala te bakende bantrokola ba biso to sa ba débrouillard na yebi ndengeni ya koluka kozwa $50 $100 ou bien $10 donc $70 à part de cet allié etalingate bon nazo encourager kaka ba oyo bazana musala te bakende basarole bakende baluka musala donc chef de l'état continue kaka na vision wana basala pe sensibilisation po ba oyo bazolinga kokende te ata na makasi oui mais tomoni Jean-Marie Lokolasi asali eloko ya G24 ya ko kangi na makasi oui alobi ba kuluna nyonso baya ba s'enrôler
te wana pona ba kuluna eza teke non mutu normal ka boye atare eloko ça te conviction les salaire qui na remettre ba mob bokangi na makasi. Ah oui, mais pona ngai en tant que jeune na sengi na ba jeune mususu ba basala misala te ba kende ba s'enrôler ba kota kuna ba zo misala mais ngai déjà na sala musala ngana kende te. Yo mo kende za. Ah moi na kende te. On reste yo pose analyste. Te na sa déjà na yebi ndenge ya kokota na ya kobim. Ah. Merci beaucoup. OK, merci. Boyoki ndenge kwa lobi ba jeune to bande kolela que chef de l'état a zopesa misala te misala ezate chef de l'état yango yo afungoli porte donc misala yango apesi ndenge ndeko na biso alobi misala yango yo OK na armée ozwaka moi salaire na suka fin du mois na banque yango yo Voldi to continuer mbote ndeko na ngai mbote papa journaliste bonne santé ça va santé malam na ngolo nzambe olandi mokonzi mboka je crois. Bon, en fait, nalanda qui était mais nayoka ba moi ba message au apesa ki na nzela bandeko. Par rapport à appel ninga sengi na biso ba jeune to sa rôler massivement na armée congolaise et tant que jeune yo ko lo banini par rapport à appel. Bon, na o etali message wana ezali message moko vraiment ya malamu parce que mboka tokoki kotika ngo ekende na maboko ya ba nguna te. Yango wana lokola bandeko na biso bazana ba front et kosenga pe na babiso tozali awa to se mobiliser to kota pona kokende ko soutenir bandeko na biso baza na bisika ya babitumba donc ezali elikanisa malamu donc ndeko na ngaza bo yo pe to mona komono na liste ya ba FARDC bazo kende comme ba volontaire. Bon, ça peut dépendre par rapport à la occupation. Ceux qui n'ont pas d'occupation, ils sont soutenus. Ils n'ont pas de s'enrôler pour soutenir les gens pour battre l'école. Bon, pour les jeunes, na salaire ni na malonga $70, il y a un na na franc et tout na tika ba na risque vie nanga yo ko lo bana bango. Bon, na koye bisa bango peu importe où est allé montant au ba pesaka ba Soudan na biso, c'est vrai que ezali minime mais toki kotika école kende boyete lolo se banguna ba côté osala ni faut se défendre kaka donc ezali likanisa malamu il faut to accompagner bande ko na biso baza na fond ko bunda biso beto kele to soutenir bango pour ezala moi to battre la frontière na biso. Okay, merci beaucoup. OK, merci ndeko journaliste. Bodingo itu 14 appel ndeko pas za moko ya ba jeune tous appel kansina tant que jeune mbote ndeko na ngai. Ah mbote papa journaliste. Comment nani? Comment na Claude Makengo. Ndeko Claude, Olanda chef de l'état lobby. Bon, nalanda ki mais na yoka ki kaka ba chef de l'état sengi na ba jeune netinga na toza boye to ke ko s'enrôler massivement pour que to kotana katia armée to koma ba FARDC. Et tant que jeune message y appel wana eza mala moto yo yambia ngondenge ni. Bon, message wana selon ngai eza message ya bien. Mais siko eloko nini bazo pesa ba jeune wana o bandimi ko sala vena liwa déjà. Donc $70 ka salaire ka neza la. Siko na $70 naza bana na ngai natika bana malgré to bunda pona mboka. Mais siko il faut ba assurer ngai pe eloko moko boyo. Net yo pour qu'il faut ba comme ça salaire pour ya FARDC na ko. Bon, na évité. Non, c'est quoi estimer que non yo pena que non ngani na za boy Claude pour na une armée c'est qu'il faut militaire comme na monter un salaire boy pour ngana kin. Bon, avec $200 déjà militaire à cause signé. Avec 200 ou plus militaire à cause signé. Parce que bazorada il a fait $70. Bon, on est vraiment mouqué. Na mutu azondima a se sacrifier pour na mboka na ye aboko la après ko kende na ya otika bana na nini. Donc pour na avec abako matia bongo ata avec $200 pour na mutu assez. Pour na mutu assez $200 et puis déjà créé na tiki. Pour pesa na ba jeune nyonso balandi yo par rapport à appel ya chef de l'état. Bon, message na repesa pour na bato bazola biso pour na ba jeune. C'est une bonne idée au chef de l'État mais si vous appelez ça bangope moi ma coquille pour jeune ou bien que jeune des angano boye to sara to bombi to kende pour nani donc message ezaka que ba jeune ou bazali motivé ba o bazana temps bazana rien à faire vraiment. Donc baroke na bango le babunda bakulu na topesa bon natangi na ce qui mingi vous les bongo ba soira ni bakulu na no sabadi na baro non parce que baza n'a rien à faire ici
oleba kata bato ba machette ko ça ni faut me yekola kutu ko boma muto oyo boma muto ndengo abata ma mais ko boma muto en live boy muto akangwa zate faut me ke na okuno ki oboma na okuna bon message nga ko pesa naza ko encourager ba jeune ba baza na volonté baza na temps ba ko kende nzamba pambula bango toza toujours na soutien ya chef ya FARDC. Merci beaucoup. Merci. Volding Ituka, to continuer, to doit toujours jeunesse dans la ville province à Kinshasa, to yoka makanisi na bango. Est-ce que ba jeune, ba yambi appelle ya chef de l'État pour nous s'enrôler massivement na armée congolaise ou bien bazo télémélato baza kota tabana. Bango moro ba jeune de baroloba parce que awa na ma mission télévision le miroir du monde, on a l'habitude ya rotika population dans loba parce que ce biso de lobby comme o biso de lobaki, o biso de instrumentaliser population des bisokunde boye to kenda na ba justice en tout moment il y a une initiative que non population yemoronde à loba parce que vous êtes au diaspora il y a des fois vous êtes en train de nous traiter na ba manière moro boye ne moro boye biso ndire ba somba biso na pouvoir en place biso ndire to zaka opposition biso to zaka boye alors biso to zaka église au milieu du village il y a un ko rapporter ce qui est la population à loba pour que binomo boyo ka ndenge population yemoro zo ya mango na place na biso Volding Ituka on continue. Ma mission TV, le miroir du monde.